Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Masolo à quartier, Moté Nabiso. Il y a un nouveau jour, nous toujours à Masolo à quartier. Quand on est c'est que nous continuer et puis tu continuer. Juste pour la hôtel, c'est une réalité nini. Au la province, ville, il y a Kinshasa. Alors, le lot, tu as na commune, il y a Kasavu, il y a Kitambo. Tu as na commune à Kitambo. Na point au bien un point chaud na magasin. Alors tu es kolobelani, tu es kolobela la réalité aux les cas na niveau ya batu o to bien araba wewa ba motar na biso o ba memara biso pour na faciliter biso transport nde tu es kosona na bango par rapport à la réalité nini o bazo kutana nango na banzela na bango bazo kutana nango par rapport à ba tracasserie makamnyoso o ezolo ba à propos na bango mais nazanga moko te nazana bandeko o baza awa o na kosola na bango ne na bisibino na poto solo la batalisa biso nini o se passera par rapport ya musala na bango. Alors nazo benga ndeko aya awa poto solo la naye par rapport ya makambu o ezo de kandeko yaka mbote ndeko mbote papa kombo na ona kombo na nga Didier Ngombo yo ozana ni awa par rapport ya ba moteur ouais na inspecteur provincial ya ba moto na association Anamo. Bon, par rapport à la moteur, parce que les gens beaucoup plus mabe à la moteur, et ça par rapport à la dérapage, ça la doubleur à la droite, ça la accident est belé, alors ma camboise est belé au mabe, par rapport à la moteur, par rapport à la moteur. Ah, oh, na kao le belé wana. Na musala nyonso ba faiblesse ezanga raté. Oyo zolo bana eza ebandaka na biso na débit excès ya ko umena pe to sito bongisa makambo ebele mais oyo etikalaka na mutu ya bato ezaka ke mabe nyonso kaka biso mais lingo loba teke en général ba montagne nyonso dérapage ezali ba discipliné baza na bango mais to lembaka na bango biso te l'état de soutenir biso ba encadrer na bango en cas de problème to sengi au secours l'état peut ya soutenir biso l'état tikeli biso moka tozo se kamba biso na biso entre biso na biso ndia mo moni makambo so na ezazana na moi ebele. OK, donc comprendre que l'état c'est comme si azo typé binoté et puis ba motard bokomi ebele. Est-ce que ninge bozo créer ba parking bino moko ils ont créé ba embouteillage ils ont créé des ordres té ba parking net pour l'instant tozaka na ba parking té tango toyaka magasin na ane wana to bando telema awa na mituka na biso tuto bando telema awa nous pour commencer à y avoir logo nde to créer to comme telema bo ben discipliné les gens aya kaneka ka bo ya identifier tel gola za moto atemina katikati ya balabala nde ba biso to benga na bango to benga pe l'état soutenir pour na ba wana mais ba parking to créer na pour na bongo yango bali bazana to ba bango na ba musu bazakuna to créer ba parking bongo mais o bazaka kacha balabala bazaba indiscipliné o ke biso pe to komo senga l'état à soutenir biso poto ko ba solution pour na bango. Donc si on comprend bien bino monde boza boboa déjà na ba association o bino mo bo créer pour na ko ça ordre to za na association to za na ba règlement d'ordre intérieur administration za mambo to ezali to ko za na association te to za reconnu na hôtel de ville to za reconnu na ministère des transports ba document ezali mambo to ezali to za association bien reconnu na gouvernement. Siko yo na association na bino oza na poste ni na association na biso na za inspecteur ya ba motocycliste na district ya Lukungu. C'est ça Lukungu ya moto na Kitambo na point sur magasin. Alors ba difficulté nini obozo kutana na yango malgré que l'état ngo azo kipé binoté atiki bino bo fonctionner na bino moko mais tango l'état yaka pona kolandela ba difficulté zani ba difficulté otoza nango mauvaise foi ezali en moko boeza ba bureau ya l'état et que montar l'air ba memie na bureau ya l'état azala na réseau te basi balatisi de tort sans que asala musala na ndenge longo bani mo en moko ezozala bien sûr montar agafa na ye et ko loba teke moto nyonso aye na bureau asali kaka mabe il faut ko tala kana ye ko sambisa na musala to ko prendre ba to l'état musala na bamonte eza musala na yeme ba meka ko longola quand même moi en moko boye o eza wana nde ezoboma musala côté kuna tozo sentir kama ba injustice ezali côté à l'état wana injustice ezozala nalandaka na générique ya Top Congo FM mutu moko lobaka ba moteur baza ata na document moko te baza na
na babe on ba plaque d'immatriculation té ba document monté ba tambola kaka na clé de contact na bango. Est-ce que l'état a bongi cité pour na ko identifier bino parce que bozo même abattu bozo ça la transport mais beaucoup faut ça quand même identifier. Est-ce que l'état a bongi c'est le remonter pour l'identification na bino ceux qui ba lobi bongo eko na ko loba nini na ko loba ke ko za la ingratitude si je ne me trompe pas, il y a 2014. On a un guichet unique dans 8e rue. On a une plaque, on a payé $100, on a 7000 francs. Plaque, assurance, on a un gouvernement André Kimbuta, l'État, on a reconnaître les montants, on a mikanda. De l'eau, on a reconnaître les locantés. On a une plaque, on a un guichet unique dans 8e rue. Na yebaka yango tango na kenda resomba plaque wana ti ba pesa biso plaque te ba pesa biso papier na pe makambo eleka après 2 mois 3 mois opération mukamate yaki bakanga biso ba moto suka 18h batekelaki biso plaque document ya l'état assurance mais ba yako mimisa loi ya ke moto e suka 18h na ville ya Kinshasa bakanga biso ba moto e sala ngomba na ipe crime bato belobela kango te mais problème ezaka ke moto asomba te ba bosani ba plaque batekela biso. Maintenant sikoyo il paraîtrait que l'agent à Sonas Babo et Bingo qui sont Sonas, qui sont assurance pas na bango. Est-ce que c'est vrai? Agent Sonas a un partenaire à l'État, biso to ko prendre en moto, biso soki l'État le bino to somba. Et pelé na kati na biso bazana mauvais souvenir ba place to somba ka to zoka ya moto, après na to salela moto, ba bandi ko ka biso moto soka 18h ba bosani document à l'État batekela ka biso bimisi mubeko o bakanga biso pas général Kanyama moto soka 18h bakanga biso lelo ba monta bazana mauvais souvenir là to vient sensibiliser bango geno à bientôt to kwanda somba plaque bazana mauvais souvenir que to utaka somba plaque to salela ka yango te mubeko mususu ekitaka mais eza grave te ce que l'État a vu conscience a bien to sensibiliser ka baninga to to saka na mibeko à l'État mais to za batu ata na la police ben discipliné bazanga raté ata na armée ben discipliné bazanga raté to ko la police biso te ko ba police so bazanga ben discipliné ba ko boya pe ba montar te po quelques-uns na biso bazanga ben discipliné non to za ba victime ya makambo ebele ya mabe to diminuer chômage to zo sunga batu lelo to mema batu bele na moto ezate gazangi mutu ana mutu kazo bondelanga na meme na moto wazangi mutu kate me position na mamoto ça les fois comme attend to mema la bango mais ceux qui ba bengi na ba radio na ba chaîne télévision mabe nyonso kaka ya moto bola moto ezalite. OK. Merci beaucoup inspecteur. Ningo permettre ngana solana yo. Ndeko koko yana solana yo. Na kuzwa. Ndeko na moni yo na fimbu awa oza ko réglementer bandeko na biso ya ba moto awa oza na d'abord kombono nani. Bon kombo na nga Simon Mukuna nazaka monteur ndenge ba monteur nyonso bazali. Fimbu o na simbaki na maboko ezali pona kolongola ba chauffeur ba telemi na angle pour ça entrer. Ndé na bande ko benga na bango po balongo na nzela yango wana na simbaki fimbu ko na donc cela veut dire que yo pe oza na kati ya organisation o eza ko réglementer ba moteur et naza na kati wana te mais esala kanga souci ndenge na monaka ba monteur na biso ba se comportaka mabe na kotelema na nzela po ba mituka misusu esila ka frein ekoya boye ekuti bino botelemi na nzela etuti batu ale wana ekokoma problème ya moto yango wana na sala kango na volonté na nga moko pona ko disperser bango na nzela. En tout cas félicitations. Mais est-ce que rekoloba nini par rapport ya comportement na bino ba motard comportement na bino ekenda vraiment mabe que ba motard ba yoka raté ba motard ba sala makamuni ba et surtout que baza na famille présidentielle yoka niveau. Est-ce que rekoloba nini? Bon, pona ba motard wana na koki ko wanga na te. Na yebike na musala ya moto biso ba motocycliste ba infiltrer ba koti ebele na ba voyou. Tozali na batu oyo batangi soki ba yebisi yo otelemi mabe longwa omoni alongwa na kimia. Mususu soko yebisi ye longwa des fois ko fingelo mama na yo. Des fois ko répondre yo mabe. Ndenge totelemi boyi baza na nzela. Mais soki la police a pona ko benga na mususu ko boya akolinga baswana na la police. Mais ezo droit ya la police. Soki nga na telemi na nzela la police a ko benga na zana droit ya kolongwa po ezanzela. Bon, si quoi ba motocycliste mususu tellement que qui voyou na komela bangi eleki na bombe
soki amoni la police aye mpona kodisperse ye mpona ye amoni la police wana lokola zoba donc azopesa la police kuwa na mosala oyo ye azosala te nde difficulté ezalaki mpa biso bamotocycliste. Merci beaucoup ndeko papa nawajo nyakoloba bon nazwi nanu yo epuis nakozwa papa après mbote ndeko. Mbote papa kombo na wana nini? Kombo na ngai Jacques Ngala Mulume. Oza motocycliste? Naza motocycliste, naza chauffeur mécanicien. OK. Na minute oza na moto na yo awa? Naza na moto na ngai zawa na uti kokula nazobula. OK. Merci parce que pesi biso tana koyoka yo. Pourquoi koyebisa biso nini par rapport ya oyo bato balobaka ya mabe mpona bino ba motocycliste? Bon, baoyo balobaka mabe mpona biso ba motocycliste basé belé. Natirali komona na Kinshasa bazondima motocycliste te. Bayeba ke motocycliste aza vayu donc bazwaka biso na valeur te. Mais tozo salisa bato ebele amusu bakende misala moko bakutana na embouteillage fo azwa moto bakomise na musala avant po asala musala nyonso wana bazozwa biso na valeur te nete eloko moko euti kosalema na pompage oyo balobi ke montard abumisi colonel. Il paraît que ezalaki faute ya colonel po colonel balobi ayebisi soda na ye ke akende abuma montard abeta ba arme abuma montard abuka montard makolo tangu police abimi déjà a chargé arme naza pe mutu naza peuple congolais jamais we wana koko ekomi défendre te tango amoni policier akotile arme na chambre bade na chambre ndi a se sauver akei baweleli na policier arme ndi arme wana etali sikoyo chef na ye ebumi ye omoni ke ezalaki faute à partir ya ba chef bakonza biso toza na bango bayebi ndenga bamemaka bato na bango te. D'ailleurs namona na Kinshasa ba gilet eleki ebele ba couleur ya ba gilet eleki ebele bazotindila bango bambongo ba chef bazali kolo bazolia bambongo na bango wana pona nini siko soki bato wana batiki misalo wana bakoti na moto baza bavayu te parfois esika salaka bafutaka ye bien te azwi musala ke lelo lobi mwasi bana bakolala nzala te na sala musala wana siko bazozo bato nyonso wana neti bavayu toza bato ba valeur bapesa pe valeur na biso lelo babimisili biso otosomba soki vignette soki vignette biso bato moto soki tosombi vignette numéro na biso nini bakozwa numéro matricule na ba moto voilà po tango bazotekela bato a ketch bato a 207 bazana ba plaque d'immatriculation avant batekela bazozwa numéro ya plaque siko biso bazo obligé tosomba biloko wana toza na numéro te siko mbongo wango ezokende wapi na numéro nini o bazozwa numéro châssis ou bien bazozwa numéro ya moto po basala biso. Merci beaucoup ndeko nazwa ndeko msusu nibaza biza ndeko yaka mbote papa ngai kombo nani kombo nanga Serge Mutombo oza motocycliste moto na oyo eza wana nazomona yango ezali alors okoki koloba nini mpona bakonzi ya mboka oyo bazogere bino mais inspecteur te koloba c'est comme si basundoli bino bosala makambo bino moko okoki koyebisa bango nini mpo bagere bino? Merci papa na ngai elo na koki biso eza boye na monde ya moto nde toza boye baresponsable bazali bairresponsable mpe bazali bamiyibi baza comme nde tomona bakete bato bazoyiba bawasa makambo mabe bazali sikoyo na biso na eloko na koki koyebisa bakonzi ezake bakonzi bazwa autorité ya koorganize eloko moboye lokola association ya bamota neti baoyo baza na kati kuna na kati oyo baza bakonzi mais ezosala biso mpasi nakoloba boye 2014 ngai le 2 février nakenda kosomba plaque na utiameri na limete bapesa gilet ka ya pamba ntango bapesi nga gilet bayebisi nga keno kende koya kozwa plaque ti lelo moto ekufa kala sikoyo ekopesa nga lisu courage nini ya okende osomba plaque tozomona bazoya kotekela biso nani bajeton tosomba mpona identification boye ya moto boye
toboya yango biso nyonso basombi bengo neti nga nasombaki po bozotekela motu jeto wana aza na matriculation or ke identité ya motu ezaka nini matriculation na poto bapays mosusu tomonaka so baokanga motu bakanga motu nde biso tokangaka na Congo bakanga motu a partir ya nini ya matriculation na ye mpona nini eza déjà enregistré kuna na direction oyeba na niveau bisika azali mais oyo ya biso ana Congo donc ezokamwisa biso makasi na bakonti esala biso mpasi vraiment en tout cas baluka association mosusu façon mosusu ya koorganize mpona kozwa mbongo na moto eza je moke te tokocontribue mpe na kese ya leta po tobulaka ya ofele na nzela tofutaka ni taxe ni eloko moko te mais tozobula ba 50 ba 60 000 chaque jour po leta bénéficie mpe na mboka na biso wana eza je moke mais ntango bakoorganize eloko wana baluka bato ya suivi oyo bakoya na chaque parking bana baprésident na bango ata to na parking te mais bana baprésident na bango bayeba ndeni ya koorganize na baprésident ke chaque parking etindaka autant na kesa leta lelo bafonctionnaire baolela na mboka na biso okende boye bazolela mbongo ezofutama te mais mbongo wana ntango tokopesa bango batondaka bavimbaka mabongo batongaka baimmeuble biso to bando otalaka bankaka eza kitoko te bakonti bazala na susi ya peuple biso mpe tosungaka peuple mpona nini toa bamotocycliste bana para père de 4 enfants yango moninga bona kobima te nasala baventure na nzela te naye koluka po moto nde esalinga. Ok, merci beaucoup. Okoki koyebisa ata la caméra okoki koyebisa bamotocycliste nyonso oyo bazolanda osiko nini par rapport ya comportement ya malamu mpona bango otali caméra bandeko nanga bamoteur bino nyonso tu boolanda ngai nga mpe na motocycliste lokola bino tose comporte nanu malamu na kati ya nzela bazwi biso nao deja na kashe ya mabe bakomi kosangisa na bairresponsable na baresponsable kofingaka biso bavoyu boye nga kozala voyu te mais bamotare nyonso bazomisi respecte te na nzela bosala effort ya kotosa mibeko ya nzela ntango soda aza mpona polisi aza mpona peuple so policier ayebi so longwa mais ala magasin toomona bazokanga nzela rea ipeni baokanga nzela rea victoire baokanga nzela so policier ayeboya alobela bango kofinga ta neti na mitu eloko evenema eleki policier akangi moto etelemi bani obeta policier babotoli moto bakena yango siko policier wana soki mopaya ye na mboka na biso aye kokuta peuple ezobeta polisi bongo aozala na nini na motu na ye aorespecte policier arespecte te eloko na koloba yango wana. Merci beaucoup ndeko. Ok, merci. Papa oza mpe na besoin ya koloba mbote na yo. Mbote papa yo oza nani? naza vice président chargé ya Lukunga. Vice président chargé ya Lukunga kombo nani? Kombo nanga Kabeya Jif. Yo oza vice président organisation na bino nini ya malamu oyo bozosala parce que bato nyonso balobaka kaka mabe à propos ya motocycliste yo oza na kati ya organisation vice président boteyaka bato na bino ndenge nini? bato na biso toteyaka bango malamu bayokaka biso baconseil na biso en tant que vice président bakambi na bango mais eloko moko tozokamwa eza nini bakonzi ya mboka bazozwa décision likolo ya bamontare mais bayebi bamontare malamu te il faut kovanda na montare kotalisa montare mabe na malamu mais lelo tozomona lelo place ake bazwa bamontare bateka lokola bajeto oyo euti oyo ministre auti kolanse awa esengalaki avant balanse yango ou bien programme wana ezala baluki bamontare baengage bango na mosala wana mais lelo eye kosalema batie bato mosusu bayebi komporte d'abord bazotekela bino yango combien bajeto yango bazoteka yango 500 francs na mais tozoyeba esika ezokende te bayela biso balatisa biso bagile mbangu ebosala mosala nango mais na association na biso oyo biso tosalaka bambongo na biso totalaka yango na bamatanga montare soki abukani toke kotala ye babiloko ya bongo me mbongo oyo bamontare bazomitunake ezosala mosala nini ozomona nomoni bamontare bazokufela bazosomba nde biloko wana lisusu te baloba bien ke boma hotel de ville bikisa montare elingi kolekisake kopesa hotel de ville mbongo te pesa montare sala cotisation ya parking mpo elobi ekobikisa ye me eloko nga nakosenga bakonzi ezake tovandaka na moyi mingi kobanda ntongo pouvoir ya Joseph Kabila eleki lelo ya Tshisekedi ezali
biso bamontar toza deuxième force na Congo bakanisa malamu ya kozwa bamontar na misala soki bazwi bamontar na misala ekozala malamu bakomisa biso lokolaka ntango bazozwa baproblème na parlement biso tozwi bakargran na biso toke kobondela bango bitumba te eza malamu te. Merci beaucoup papa vice-président. Alors nde toyebisaki bino balandi ya masolo ya quartier na idéologie nango ya baréalité oyo ezoleka la ville province ya Kinshasa tobaki tokotuta partout lokola awa toza na commune ya Kitambo na point chaud ya magasin tosolola na bandeko bamota bolandi makambo nyonso oyo balobi par rapport ya bavantage epuis badesavantage na bango batalisi bino tosuki te tokozongela bango lisusu prochainement mpona kosolola na bango par rapport ya dijateur bazotekela bango 500 francs epuis ndenge bayebisa bango fo bazwa plaque alors toya kolandela toyeba situation yango ezokende ndenge nini mpona lelo tosuki awa me masolo ya quartier ezokontinue kaka ciao. Loue le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée.